nga nyose le kaka makamako tika oyo de 2006 yango elatisa Fally Buzoba kazaka mades soki attaque oyo ezalaka depuis 2006 ba bêtise mususu elinga eleka te tellement que fallait zaka kakipa kaka kokolo kakipa balati sena biloko eza ya yete bakosa na ketchup makambu oyo eza ya yete pourquoi parce que fallait zaka na kakipa te biloko mususu esenga kakipa te song Marlène alobi ke bimana Fally faut koya ko démentir que eza lokuta ya bimande na Théo Mbala azalaka mwasi aladi luya oyemba moko olobi vérité que te Marlène na kosi azalaka mwasi ya ndako ya Théo Mbala azalaka mwasi ya vina biso ladi luya kutu Marlène azalaka na sida abima na ya papi alala so na leke ya papi mana mo nye muta comprendre atotika na nyoso ka eleka bongo totika tangu jaza ko ya lobike Weranson de basali vejuna timba lope ba osala yo congolais muso za zoba ko bloquer ngo fanatique muso ya wera ako bloquer ke lope ba ko finga wera il faut yo ko lobake te fali ko finga wera te parce que na mission kutu fali aloba ke ata wera tinzinga banda ati bandal na kokende parce que ba wera basa ba vie na biso il faut yo ko limbolela bato pona ko longola interprétation na image ba ba libala tisa Fally ezo senga to sangana ale yonjora olingi to tika na nyoso ele kabongo po yo ozana ba intérêt personnel na juna nous on s'en fout soko traiter Fally mabe to ko traiter o mabe ngane na vandi boy obungeli Fally na bungeli yo obungeli Fally na bungeli yo o kapa otindi journaliste finga Fally kaka ndenge na yebi ke yo mto otindi journaliste finga Fally ngape na yo vana kiti na fingi yo no finga journaliste te na fingi yo poso na peti yo moko oyo kapasi yo otinda journaliste mais ya journaliste na eko wumela te mais ngaso na take yo yanga eko soma kasi parce que na ko fingo na kati okoka te po ozana journaliste otinda te afinga lokwanga Gims ase loko ni tane to silisi mettre Gims a seconde tala ndenge to silisi Gims wana na seconde tala ndenge komi papier hygiénique njoka zane na jet privé ta loi jet privé donc imagine so ya Gims sili na mai ye Gims abeta kuna amela bakindingu mbongoti Gims asa kabela nani so na yolo kuta tonga ta venite akabela nani ata puswa pamba pesa na yolo te donc to tika loka za mettre Gims to banga ye po yon njora tu as peur de Gims na papa Juna jana na za nani na mboko Juna jana na za nani asala featuring na nani yango ya makasi we ningisa mboka donc ye Juna zana droit ya kotinda ka batu manquer Fally azana droit ya kotonga Fally bata Fally bana droit bate Fally wana za orphelin de père et de mère OK Fally wana za orphelin de père et de mère Fally wana moi si na asima mi côté po ya ko se défendre biso to ba leki na ye parce que na place ba Niclette ba leki Fally poupa ba Niclette ba sala na médiaté donc parmi bato même na poto biso to pe parmi ba leki ne propre parce que même biso na poto loko azwa biso loko ba leki ne propre azwa asomela biso ba billet après ça so visa to loko ba leki ne loko to za na média to ko défendre loko ya na biso propre parce que azana tata ya ko se défendre biso mo to ba leki ne to ko défendre azana papa te azana mama te Gims papa na Juna jana na mtazo côté la ye bon Fally na côté la ye Fally na papa te côté la ye ana mama te yo côté la ye Gims papa na Juna zo ko côté le azo bengele ba journaliste ba ko tumba mwana batam ya mama Monique siko Fally ana papa te o temele lo kwa Juna kasi biso mo ba leki ne to bimit siko kwa ya Gims bimisi tata na propre Fally ba bimisi ba leki ne o somela ba billet to kwa attaquer Juna po Fally na munoko yo ko se défendre te lo kwa Gims azu papa bimele porte parole azu la ke batu ba fingela kai Fally pe ba leki ne za biso ba nene ya ba Jaël ba Alexis ba Aidor ba Valdi biso pe ba leki na ye to kwa attaquer bino yo so tata no sko biso to na balabala ba leki siko ya mito ebeba to ta so pa Juna la pongi o mwende to beli sepema boniko bolola na osabe mission kombone nani botu ngana komba zoba ya tata na osabe mission ata ba finga mutu boyete ata ba yina mutu boyete ata ba yina ka mutu boyete ti tonto pour moi comme na niveau finga nana ketchup imbécile donc yo galanjo asilama enjora benda pena band ti tonto pour moi fingi nana ketchup imbécile zoba yo vandi tata wana komuneza nani ngona zoluka komba tata wana boti nga komba zoba wana aya na noir boti nga kombo na ye
Ya boye siko. Siko, et ce n'est pas dans ma merci. Siko, Njora. Oyo nde yango peksa soto leka la TVT. Yo za nani ya batu. Oyo nde yango koya kotila so na page ke fallait peksa so ko finga. Fallait za ime, azan nzambe te. OK? Fallait Jésus Christ te. A ime. Soki Jésus kuta yoka kanda na moment bat ba yoka te bakenda ko comme sanda kwa nzambe wenzi. Asilika. Abengana bango. Ba beta bango ba bengana bona wenzi. Jésus Christ. Bongo fali. Ah, botika ka message et c'est bongo comme il y a pro. Et c'est des panam. Bulu que combat tata wana ko pofuna matisse miniature na finge le tata na mande fwana. Donc il fallait za zoba bako finge ne ba lingi. Mutu no ça changeaka. Mutu musu pa ko la article binota mais amoni que trop c'est trop. Trop c'est trop. Atiki ba petit va sa ba lingi. Parce que ata fallait ngo pekisa biso. Ata fallait ngo pekisa biso. Tina suka amutu. Tonto promote mususu wana o sa ba vidéo. O ya sali vidéo bi ke fallait obeta la pototi. Ata fallait ngo rando vérité mwana. Ata fallait ngo sa mutema soki ndenge nini amutu. Bobo Nzolani, merci. Merci Rando. Fallait za mutu. Neti Bobo Nzolani wana abimeli wap na bengi sule kauka kisi njo avie benda bande. Tel long ka ba lubo baza ba pemba batashi vie benda bad Bobo Nzolani. Oza nani? Yo komi YouTuber? Yo komi YouTuber? Boniko? Oza nani yo bang sabatu? Yo Bobo Nzolani to ba finga fallait ça la vidéo. Tel ba jaloux on a bengi sule kauka sule n'a rien à voir na makambo. OK? Sule za na makambo na bisote. Manike, yo tita mukolo bo umel na poto so na manike parce que ça a intérêt personnel na Gims. Ndenge yo zo protéger Gims Bobo Nzolani, ndenge biso to zo protéger Fali. Alors bo supporter bo sa mutema makasi ko supporter. Yo zo bima ah, merci Rando vérité moi. Yo zo bima sa ba sortie médiatique ah. Fali faut osa l'émission, osa genouer po beta. Viens Bobo Nzolani, to défio to beta. Et puis so to beti to finga yo. Loko yo lobaki oza di domaine oza na mboko yo oyebi mi makambu tu okotisi mi sisa fallait ko beta te avant beta conseil faut s'agenouiller ou bien asa le mission senga juna pardon viens Bobo ali boma na mutu no toko beta na mboko toko tala yo Bobo Nzolani so oza mwana Macron bolole yo za nani ba peso respect ko se respecter oli to bamba mwaso na mi to finga na belle famille no yo koka yo Bobo Nzolani toro nyama zoba boniko bile bokoyeba nani? Bokoyeba nani? Bobo moko boya bimi na mukinza. Alors bala batuke fallait ko beta te yo Bobo yo so beta tata na yo za juna. Provenance no za wapi yo. Tala YouTuber a mukolo o Bobo Nzolani YouTuber a mukolo. Tala YouTuber a mukolo o irresponsable taureau sans esprit mendre. Yo Bobo Nzolani yo mama na pepe mendre taureau mukala Gims. Yo mukolo be mukala Gims. Ozo téléphone obenga pe soule mukala na age na Bobo mukala Gims tala vie mukala o yo mukolo bo ebo lukambongo na vite o komi YouTuber hero yo hero YouTuber yaka to sakana a to finga naka tout fia mwasi na o masoko salite mwasi Bobo Nzolani bemba mama na yo oki mobali na zoba yo mwasi mobimba zoba ya mwasi so za na se ya biente mobali na zo kokota azo na ba mission batu awa e bemba moi sa Bobo Nzolani tout fino masoko salité to ko matiso miniature c'est la photo no na poka to ko finga moi sino na famille moi sino o sepa na bisoté c'est la photo moi sino so na pokwa avis de recherche de moi sino mata miniature yo to ko toucher te pour yo capacité to ko finga siko madame awe zalaka bongo yo Bobo Nzolani to ko fingo te poso to fingi yo moko o yo capacité to finga bana na yo mwasi na yo, belle famille na yo. Pour a te pesa pasi eleka. Ah wana lokolo komi YouTuber aki mukolo. Osa porte parole a Gims na Juna. Awa koti na GO. Yeba ke GO yo okolela. Bobo,
ah to pesa rapasi excédent na matabisi yo moko na ko fingo bien te ezala limité photo ya mère ezoya na ofinga mwasi no na so ofinga mwasi no na fingi belle famille na yo po yo sko fo belle famille zongelo ke ofingi si biso awe kendaka bongo na ofinga mwasi no photo na ezokota na ofinga mwasi no na fingi mama ya mwasi na yo papa ya mwasi na yo baleki ya mwasi na yo bakoti miniature leki ya mwasi miniature papa na yo miniature ezala kufa ezala za vivant amati no miniature to décrier tozui mama miniature tozui mama ya mwasi papa ya mwasi bandeko ya mwasi bana na yo bobo okomi youtuber na kimukolo yebi tero zokota te Gims kuta beli liboma bongo yo et puis yo to pesi yo défi fallait ofuka mate au sale émission te siko to zela stade de France so ki yo zanzambe ya Macron fallait beta te tala bololo toro o Gims akosa bino tro Gims yemo no mu kinza ze lo côté Gims azan nani aze lo côté de moi ne to peser aba Gims azan so ba zoba on a fallu le roi zoba na le roi Tintin tellement luka guerre donc to simbi Gims moi to comme c'est léger te Francis, merci beaucoup. Moi, tu comme si le Gims léger. Tu comme si bébé papier hygiénique. Tu bini si na rumba. Tu leli siye. Donc, y'a mon amno mon aba warrior. Wana loko eloko mo amuke. Ba fan na Gims bazap. Gims ata na fan été. Tous les fans à faire, ba fan à mettre Gims. Tous les fans à faire, ba fan à mettre Gims. Gims yemoko abim sabat pa bundela iti. Gims yemoko abim sabat fanatique ne ba ko bundele poton dima. Gims ana fan. Abi misa ba congolais ba ko bundele akomi ko futa ba Marlène ba jazz akomi ko poster ba jazz international a poster ba journaliste ba za lo côté a poster ba journaliste mindeleti ye maître Gims azo na page a poster ba journaliste mindele international akomi poster ba jazz vertige tu sais que Gims moni ah c'est nous qui dirige au kokate oza YouTube au kokate on a fanité oya ko tellement faire face devant ba warrior to betio toro pe to comme sur papier génique léger na minitio Gims na fali on peser ko lekayo o sentir ba fa na fali o lumbe moto o kokite o lumbe o tima douce mis le roi cerceau o ba ça c'est la bana ba fille de fer o koki lumbe te o ça na avion te o luaka avion ça na avion te ta ba catch le quoi li taka okokite yo bando sakano na faliko oye oleki olobi oye osali beta miso ma douce miso kota loka ba serso ba sala la file de fer ma toy loka ba pine yo koka biso awa li toy ngo munene za ko li toy musuni loka pina Volvo ta mutumu la loka conteneur ba conteneur e wuta mata di boma ta mutumu loka conteneur li boso mutu loka li boso grand car okokate ozu lumbe ya soin okokite boluka makambu awa lekate awa okolekate boni ko muninga kipaka ote atela makambu na ote akipaka même pas makambu salaka boye francophonie misu na fali bo baluka boye jeton na fali alors binonio so contre mutu moko yo Martin Bakole tali bumulo ko fufu elala kinyama te muyibi o ayiba mbonga gouvernement 100 000 Martin Bakole tali bumu lemba nyama oyiba mbonga gouvernement 100 000 complicité na pa sango mi yibi oyibi gouvernement 100 000 yo na papa sango mibi mi bale boy skoka biso la gouvernement yo kombani no bunda ya malonga yo so ziba kisite sansina makibuluba no wana molai fufu munene na mwana no kachera bi boxer abibile bine lokwa yote boxer luketo ya danseuse Martin Bakole boxer ya danseuse ya luketo tela boxer o ya luketo danseuse bibisia boxer bibisia ko binaka lokwa kizengi yo to lobi makamba fali to kena ngwapi Marcel yo na bien comme sur boxeur Martin Bakole yo za danseuse muluba ya chanana kizengi okokana koloba te lolemo kilo oka même pas koloba lolemo kilo c'est un gars qui game ça international anya webo loba te comme ça singala lolemo tali bumu nene yo koka gero libumu kodo ozo lokwa libumu lokwa maki batokisa talibumu ezo denda lenga Martin Bakole yo surtout yo benda bands surtout yo kuto samu kinza deva biso se lokote biso to salio to bimisio za ki boxer mo boye bana te côté le mana falinde to peso lumière alors kende
fallait pesa makambo soko kende on s'en fout yo to tira na kaleso pamba to keno wapi muto a gagné fina kaleso lo kwa akabo to keno wapi Martin Bakole oza nani profiteur ouais ko zo lupemba ozulupemba vas-y va-t'en to keno wapi Martin awa boko lekate ti to keno beta stade de France to ko tondisa tous les deux dates ka to so na bino ba wario bo somba ba billet deuxième date Martin Bakole très yuda Bossa la ta kaleso muta gagné vita mo eloko ngotele mega place moko muyo muto likolo lancé bongo na semi pende minene mais so la ti kaleso ta mo eloko ngo taxe telemika boloko moi na 3 ans boxer a danseuse akanga luketu akakangi singa luketu ko binaka lokwa kizengi boxer ya luketu ka boko bi jusqu'à ba boxer ba bina lokwa ba kizengi osaka njembo chiluba OK na sala sport njembo chiluba obaluka be chiluba ko binaka lokwa bolole moko boye te longi kare nyama Tona posa na binote. Tozana posa na yote. Surtout yokuto jour otika ka boss 2 mois. Tala ndongo komo lokwa saka fufu. Oze loko te munoko ba soy oyo. Muta loba na ralenti. La pa fali na vie na yo. C'est pas la personne visibilité. Oza kana pendant longtemps tu la visibilité te. Mutu munyo lokwa basse ba baloli. Ta mutu ki simbi mutu kilo lokwa basa mai. Mutu ki simbi. Lokwa be poncho ba teka na limete. Tala poso mabe mwindi lokwa na ngola ba misi siko na poto. Oza lokwa liboke. Toke no wapi. Yo mutu mozaka so mono lokwa danger de mort. Ndienda ka courant. Oza ka yo mo ndenge ana ndenge. Tabe kochi. Ola lokwa ba mfumu. E kochi kwa ba mfumu Nigeria. Esengo. Yaba immeuble zo tongana ya mukinza wana ya mbonga gouvernement yiba. Bozi ya facha kende tokotala bido. Mo yibi. C'est pas la personne makambo. Ta yiko lokwa ligoro na kata terrasse. Moto mbazalaka uili na nzoto uili mutoki otoka air nyoso mwana mobala mutoki oza na sport oza na normalité oza la direct yona na chua mboma ezupete esali pelo côté yo kasi so peso makambu yo otoka lokwa ndoki moboza uili partout mwana mobali ko toka ata solo bazo toka la kingo mutoke kiteke lokwa muto sokola mai tokeno wapi Martin Bakole fallait qu'on bête double stade de France wana jalousie na bino et bimi na miso bato alors fallait azaka naba warrior boya ta 1 million to toto la bino to leki boya ta 1 million to toto la bino pe to bête stade fallait azaka camarade na bino te à partir d'aujourd'hui assez makamo saka na fallait sili o fingi to fingi yo bako pekisa mutu awate o fingi to ye makamoko interdit bato essayer silaki bo funga makutu na bino boyoka image wana lokuta botambusi wana ya kala wana o directeur aloba eza image ya kala e ko décourager biso awate biso ça en bon terme na ba vie na biso tout to muta ko décourager azate image ya kala soki njora bo sa ba je na ba goloa etali biso te image wana eza image ya kala au directeur asala eza esikate alors bon na ba commentaire ba goloa te wake commenter kuna vraiment ma finge leki vraiment eza ba commentaire ba goloa to sito timbela bango depuis tongo po bomba zo moyen ya ofinga fali to sito timbela bango depuis tongo alors image wana ko eza ya kala to ko kumba ngote tous les warriors to na moment ya attaque soki njora o chaba video ko chake longina na page na ote po yeba yango ata fallait pexinga siko jali ko finga njora te jali ko finga fata faire te soit lobongo na misu na yena ondima oui papa na yoki soit na pesi mukongo na désobéir bébé bon 20 euros za mbongo te za mbongo te na oyiba no za na 20 euros oponi ni na poni 20 euros na baba filmer nga mutakala ofele na ba pesa nga 20 euros oponi ni boni boy fallait asa esclave ya ba congolais to biso moko to bitumba na combien de personnes ata ba bundisa mutu bino bata fere to tino fere ye mona batina yi to longo na bino to lokoti Juna Janana maître Gims Martin Bakole merci beaucoup Anisha bon ça Kofi Olomide finalement Fabregas finalement tout ça combien de guerre bon pour l'adversaire moko boleke belé bon pour non moko boleke belé so nde boye belé bongo Gims kaka ye to lokoti nanyo Gims, tozu o Ferre, tozu Fabregas, tozu Onan, pas Juna Janana, Kofi Olomide, mais finalement, ils n'ont subi. Tout ça n'a combien d'adversaires? Ils n'ont sacré.
contre mutu moko alena mutu zoko mona international lokola Gims a continuer na place à buzoba au moins to sali au passage à pouvoir au moins to silisi Gims nana sepeli to silisi Gims to silisi Gims nana sepeli nana sepeli to bambi Gims na seto comme c'est le quoi papier génique nana sepeli to botele crédibilité to sepeli to botelo mon nerf wano zaki nango de to botelo crédibilité to botelo tout aussi il y a des gens qui ne touchent pas. Il y a des gens qui sont touchés, na valeur na yo ekiti. Gims na francophonie fallait mettre no toro. A ça la ouverture parce que ça leader. OK? Bino tout bo beta na simana ye bamboa. To banga Gims pour beta stade de Marti. A beta masamba deba. Gims aza lokala ko azagala na poto. Asam nani? Na ba trophée na bisomba somba to kene ba buba leki yo. Buba aleki yo Gims na ba kole bo lokaba mapasa. Boza ndenge moko. Gims kutu sali net elongno za lokwa ndako inachevé. Sali net lokwa ndako zanga porte zanga ba fenêtre. Elongi na yo sali net za lokwa ndako zanga ba porte na fenêtre. Ndako inachevé lokwa chantier. So longo linette na mona elongno na ba vidi. Elongno za la ekokate za la compléter. Ya lokwa bidon mai bo toka na pompe koti etondité mai kangami. Elongi na yo Gims so longo li manette et ça la vide na mona na comprendre longo sali net c'est ça compliqué et ça ko que no toka mai au fongoli pompe mai bandi ko bimebeleti bandi ko dimneti mai kangami kantine tondité nde longo na mona ngo et ça la kana ba manka et longo ça la kana manka loka batinda ki o wenje ba expliquer ko makamuna ndaku bia ba pesi mbongo comme na wenjo somi biloko me mbongo esilio me bilo batinda ki o zo ko ba pesi explication ba pesi mbongo boy mais nene so biloko mbongo eko kakati. Et le gouvernement a la complication, et ça manque, et ça compliqué, et l'on chantier le quoi quand j'étais à fond les uns l'autre na kati. Fallait l'équion na beauté, Gims. Fallait l'équion na lata. Ba pantona mi nena no lata. Na tang le quoi ba soukous. Ba pantona mi nena lata na le quoi na tang franco. Yo mona mouké jeune garçon ta la pantalon mou nene. Le quoi la pantalon pépé calé. Pantalon le colo mou nene. Le comme ça la publicité maison et basa mi nene. Teba patron minene ba sabato minene lo ko ba botte ba zata tanga malili fala lekyo na lata alekyo na bota lekyo na musique oyebi ko yemba te ogangaka oyemba lo ko ba kapite école oyebi ko yemba te oza oyemba lo ko ba kapite école ki sasa ozo ganga distance fixe gr oza pena na yemba ba kapite école ko ganga musika lo ko ba pe ba misino bo lo osala bino tout mulongo na libanda école. Kolato yebite ko yemba oyebite ko ganga nyoso ko ganga lokwa ko ça matoi parce elo ni yo yemba ko ganga pa mane ko yemba yemba rumba total out yemba rumba ye oza passeport diplomatique yemba rumba tondi mayo Gims yemba rumba fallait beti plus de 20 stades en Afrique yo beti ba stade en Afrique to personnaire pour ozanan fallait beti plus de 20 stades en Afrique yo beti ba stade en Afrique. Parce que place où en Afrique total qui ça ko tapa mano beta palais du peuple était palais du peuple obetati na Côte d'Ivoire au salam piaka yango matisa fali na podium bilo ngo ko ça fali instrument na bino so les gens a besoin au sala likambo ozu okomi kamada fali so ko su likambo wana ozu ofingi fali mais ça n'est de trop loko la bololé ya bakole wana pena biso yemba lingala et memi Stade de France, Mouto yemba français, abeti Stade de France moko, mais Mouto lingala, abeti double Stade de France. Et puis, ça va sold out. Aïe, sali ba maman, asali be spray belé. Dans sa complexe en français, c'était Gims, je suis désolé. Pour tout temps la normalité, Fali na Gims wa la nini. Pourquoi Gims ça jaloux de Fali? Gims ça la feature na Naza. Gims asa da feature na Naza. Gims ça la feature na ke black. Gims ça beta concert. Abensi ba garçon no mangala ba yemba na poto ba sa succès. Gims ça benga a invité ba. Gims asa beta concert a invité Naza. A invité ba ke black. Gims asa beta concert a invité ya Lewis. En ça la parce que c'est un jaloux. C'est un grand jaloux. Ne fallait bien ba petit wana ba petit na enyo so ba ya a invité bango. Gims ko kokati. Akwa ko kabola gloire te. Akwa ko supporter succès ba ninga te. C'est un grand jaloux.
Bolok sanga featuring à Gims na garçon moi congolais ana succès na poto. Azate. Bolok sanga featuring ya maître Gims na garçon moi ya congolais ana succès na poto. Ezate. Bolok sanga concert à Gims a invité ba garçon à poto passer la succès. Ba na biso à poto ba ya ba naza ba nan aubeng sa bangote ba niska aubeng sa bangote. Kwa nini motema mabe? Ako digérer succès ba ninga en fait. Gims osaka Gims kalosila. Depuis kotaka na polémique ba congolais. Oya ki chasse olia soki ntaba o mona fera ye pour mona kake aza maman na mona mabe. Jou fera kotala ye. Mettez-moi des j'aime si vous faites vidéo calé. Mettez-moi des j'aime s'il vous plaît. Jou fera kena kotel. Mettez-moi des j'aime s'il vous plaît, de j'aime. Mettez des j'aime partagés. Jou fera kena kotel Gims. Jou fera kena. Mettez-moi des j'aime partagés vidéo ça ils ont calé. Mettez des j'aime partagés. Tapoter. Jou fera kena kotel Gims. Gims a bête 12. Gims a bête 12. Mais le cas va faire mal à mon timbate. Après faire qu'on a 12 bons avant d'accord bongo. Tapotez la famille, tapotez, mettez le j'aime s'il vous plaît parce que vidéo est au cas. Tapotez, mettez-moi des j'aime. Vidéo comme stable. Tapotez la famille, tapotez, mettez-moi des j'aime. Tapotez, mettez le vidéo que ma casse va signaler. Tapotez le s'il vous plaît. Et pas maman la joie bébé. Tapotez. Tapotez. C'est bon? C'est bon? Connexion tapotez. Ish. Lokima. Who's calling me, wesh? Merci beaucoup. Est-ce que bon, on a bien? Et ralentir kaka, eh? Mataku News. Mataku News. Bon, on a bien. Et ralentir souté. Merci beaucoup, Kiki. Oui, tout le monde bien. Carole Abino, ils ont bégayé, bébé. Ah oui, hein. Ils ont bégayé, Faki, Bochaba. Le puissant. Les puissants, merci beaucoup. Ils ont bégayé. Comment on a des ont bégayé? C'est comme normal, ils ont ralentir kaka. Ils ont ralenti, ils ont signalé. Et ça bien, soyez bien, la zonga. Salut. Et ça bien? Bazo signaler ngakuna. C'est bon, ok. Yango ba warrior. Muta koki suko na fale. Kande bo telemi lelo. Bo telema bongo libela. Mutu akoki suko sakana na fali te. Trop de laisser aller. Yabo moni fali a na niveau oyo. Trop de laisser aller. Yabo moni fali a finga miti na niveau oyo. Mutu akoki suko sakana na fali te. À partir ya lelo. Tu te renobeta na Stade de France. Mutu nyonso kosaka na fali boyela e attaque. Mutu nyonso kosaka na fali boyela e attaque. Ba discours nyonso ya kala. Oh directeur alobaka. Oh esa ba vidéo fali apeksa biso ko finga. Toza na tawana te. Toza na moment oh to ke beta Stade de France. Campagne nyonso ya déstabilisation il faut ya ko dénoncer yango. Ko démentir makambutu bango ba oloba contre fali. Si tu as na Stade de France, à partir ya lelo, muta e bisote ke yaya etika, soki muta fingi fali,
ye tozongela bango no attaque tosalaka bango avant biso moko ba directeur ba bima basala vidéo contre biso mabe elembisa biso yango moni bazui temps ya ko manquer sou fali ba respect à partir ya lelo et puis la message qui n'est pas ba bureau fali so boza lelo ko reprocher biso boza ba numéro na biso botindela yango biso moko boka sou ko exposer biso na TVT à force ko exposer biso lelo ba Marlène ba comment ko finga biso na TV ke fali a néglige akipaka bino te alingaka makambo na bino te a néglige akabino aza orgueilleux à force na bino pe ba membre à bureau bon ça la rappelle na mitema minene bon ça le rappelle esprit que au tché et c'était sur de zone si réponse il est qui m'a cassé na bino mo komi ko banga biso jamais oh nous avons besoin ça biso reproche bon ça na ba numéro na biso bon benga ka biso na téléphone makambo ko sur le kana TV tane ba comment ça no ba vidéo akala likola manque à maîtrise tane ba comment ça no ba vidéo akala sur ba makambo oh nde sala ke batu ba lemba so to lemba kate nde batu bazana tanku to yo le bela falite parce que attaque auto zaka nango na début nde Gims alinga mekate alinga ka banga po ebi ke ba warrior ba yaka toujours d'attaque biso moto na toujours d'attaque so to bangela nini à partir ya lelo o manqué falite ozongi nde to zaki kala fallait ça artiste il faut aussi l'attaque tout ndenge banzo ya maison mère ba existaka ndenge fali pas na ba warrior na ye donc o attaquer fali to attaquer yo musique ke ndaka bongo musique ça monde à la peur té monde à français té musique ça monde ya kimia té ya logique té musique ça monde à mbilinga fali pour passer qui logique tina suka mais Gims ça manquait qu'à respect ça veut dire que musique ça monde impolitesse musique ça monde ce qui tozaki ini dès le début ba division ça la té ba bureau ba no panza biso ba groupe par groupe té to comme na niveau ba audio loko ya ba Manuela té to comme na niveau ba manquer sous falité pour les ba Marlène pour bango tout na basaka obanga biso ba bi ke soto meki ba ya elulu mais si to zonga sous niveau to zonga sous l'étape ko manquer oh parce que bino ko pe protéger biso té na ba warrior mususu ozana problème nan de kono warrior olo ke ne ko komele na privé o ko commenter na page na ba warrior musu ya bazua oh so ça na succès mais vous savez fanatique a falit ce n'est pas tous les warriors on a succès mon Alexis ce n'est pas tous les warriors on a succès mon Jali Show ce n'est pas tous les warriors on a succès mon Maniqué chacun de nous a une étoile net Maniqué azana jeune fille té abwaka ka talent té mais azana makambu na nzoto aleki njora na makambu Maniqué so abwaki vidéo njora abwaki bat bota ya Maniqué comment Maniqué si la kate depuis to banda internet ti lelo Maniqué si la kate donc asana makambu na nzoto en fait c'est pas tous les warriors comme le quoi Maniqué non faut me comprendre que mutu na mutu na étoile na ye warrior nyo sto comme Jali Show ozo kwa vieux comme nga o comme nga ndenge ninga na uti na couple nga depuis na sala depuis 2016 na bundi na zaki journaliste na yambi bat na lona ba relation kombo si evanda yo comme nga ite yo soko sala live na yo na kombo na yo Kumisa Fali, ce n'est pas dire que soit Kumisa Fali, il faut jalouser Jaël. N'est-ce que Jaël ça peut exister bongo, il faut Jaël azalate pongana azalate, yo sala makamuna yo. Soit qu'on fonga la panel là, Kumisa Fali na quoi na yo. Pour eux l'ini Jaël azalate, il y a aussi des warriors. Arrêt le baka buzo baka boye kaka likolo la bureau okuti na Alexis tika Alexis soko kanga photo na fali okuti na Alexis okuti na Demer aye place fali azali soko na kanga photo tika kanga photo et à ce droit parce que alobelaka fali azala droit ka photo na fali c'est pas dit que nana ngo linga banda olobela mutu wana azokata photo te ba ofinga faire ego la sala générique à boaka ba Maniqué à boaka ba Ken Piana faire auto sala générique na générique na ba boaka ba Maniqué à boaka ba Ken Piana à boaka tous les journalistes
Suko bino ba bureau bozana ba guerre na ba journaliste non na monate bureau azaka na fali mais azo que la journaliste zoua tout ça boli makaba c'est na makaba na bino c'est na muta zaka sa zaka fali na mwasi na ye na makaba na bino bosala ka c'est muto azaka ka sali zaka fali na mwasi na ye comment vous place fali azali des mères na Alexis bozo empêcher ba comme côté présazate ba na droit ba lobela fali ba bimisaka énergie amour tant amour qu'il fallait ça quelque part on a droit sa vidéo et ba accéder moi un plus na plaisir moi après ça qui ngana sa vidéo parce que lobela prise yo golfi kanga munoko na yo imbécile ata to ba chroniquer ata to ba journaliste yo ni be mama na onyama bozara botanga classe bele pona ko konje taba TikTok bozanga musala osala yo bureau fandi omoni Alexia Zoya ovimbani ozela Alexia opesa daba code apusa na te aya ate akanga photo te comme mon soir yo soir tout le monde est utile asona soir ba woyo mtu soir nati bata biro wo soir ana ko soir na omoni bata français ba bimi na ko soir na awa bato tout o pesa valeur ata mutu mota bimi simtu po nini kombe za makasi bo yate komba eza makasi esenga ko soir esenga énergie esenga ba argument bo yate bato tout wana basala ba analyse fali français ni bazala bazate yana tout le monde est utile mutalibo mazana ye ndoki zala na ye tout le monde est utile na ko sola mani ke bimina terrain abimina siffler nani demer kutu muta français abimi azo bunda pona ota bato ba bunda demer azo ko attaquer mani ke azo ko attaquer Alexis Wetch azo ko attaquer ngana azo ko attaquer apa ba neroso ba sa be mission normale. À l'état où mon Alexia Zoya kanga photo, bolibo empêché pourquoi photo est seni. Bilo bozo photo matin midi soir. Bozo ana fali matin midi soir. Bo voyage ana fali. Alexia na poso voyage na falite, ana poso ana falite. Mais tant moni fali na occasion, ana droit aux vidéo, ana droit pour bilo no muta komi pembe na falite. D'abord bonjo bete 12. Bo bete 12 mi moni na poso moni poso se prendre makambo sala raté. Oh, Alexia zo bundawa. Si ba Marlène ba bimi pour la deuxième fois binoti si Alexia ba Marlène ba comme ko finga batu ke ba néglige batu bino moko muke vidéo muke biloba loba muke division kaka bino mo panza batu boliko panza batu basa ini bana ya bino moko mais bosa olobi olobi bi olobi makama surprise aye ba na ngote yo ndaka ko lobe no na vidéo pour présent mo na ngopenda botu ko kabola ba na finga no Alexis njora keko contredit makambo Alexis lobby njora keko contredit makambo Jaël lobby mais bon vanda nie mais bitumba bana mamba Gims bandi na moni mambo mota bureau habite na ke finga na Gims na manke fali yate pourquoi parce que bino boza likolo boza na standing na bino na makambo na bino likolo kuna etali bata sete bo kitate bo sa ba vidéo alors bato basala pe ba vidéo basala pe musala makasi botu ko panza bato awa na attaque ba kimiti ba pakati mbangu makambo ka ko silele kinye to songi de orchestre ça kana ngo calme allez ba bimi ba ko ba analyse Fali vous voyez Fali il a fait ceci il a fait cela Fali n'est pas de bruit vous voyez Fali voilà ba comme ba analyse en français soko to Manix maître Manix ça les missions attaquer bobino soko to fiston ça ça les missions soko attaquer bongo bino pour mon aketo ça na zone mobe mutu tout a telemi mutu tout a ko telema njora benda band ba wayo bana kanda benda band ba wayo basa déterminé basa na bakanda na bango benda band j'étais bon mama paradis ba ofinga tonton pour moi fingi moi si Fali a fingi moi si membre monté bureau a fingi moi sa journaliste mon côté a fingi ka nana ke chopo a fingi moi si Fali allez tombe njora non mono te aussi dans la défense
non na mono te eza pe flou c'est louche so ba fingi na ketchup oyaka te ne bamba to bayaka ke na ye ba partager ba page yindi oyaka bongo te bolingo ko bata masima maloba fali apekisa to finga fali muto ko bata masuna maloba fali te makamwane sili oko konoko attaquer te okomika presa apekisa ko finga wana so oko ko attaquer te ota ba relation personnelle na yo olingo bata masima maloba fali to lisu makamwana te presa ko tinda mutu te mutu tu attaque asasa ki pub tia lo bina pub na attaquer po bango pe baso ko attaquer biso. Bon, comme si fallait le roi zoba, oh ya fingi, oh ya fingi, oh ya dénigré, oh ya fingi moi sinaye, oh salibu. Donc, pose un ça moté mani, li bendeko. As avant d'aka, bo attaquer te, et ça le loté, de ba banida, ba combattant, concernant Rosalate, ba combattant, allez, bisous to kama boko, pose avec ça to loba, toi qui veux ma combattant te, non. Il faut te loba, te dénoncer. Toko finga bino sérieusement, bon moi ke ma finga na bino zaramikie. Oya awande swaka. Maître Gims yana sili, c'est comme le roi papier. A sili crédibilité lali. Nana ngo bange sous na Congo. Pour la minute soit meki guerre na faire, bata faire bon monsieur l'autre, baba warrior ko ba sili sayo. Pour biso to balukaka. Congolais balukaka. Lobi kuna soit linga meka faire c'est ba warrior ko to ba sili sa okunat. Okoka bango. Le bi so mingi héritier ba spiritas c'est ba warrior ko to ba sili sa okuno okoka bango. Dona minicho asia sili. Maître Gims a sili yemo pena kompa ke na toucher ki place ma be. Ba sili singa. Akompa ke fana sa ba fanatique mo boy ba ta maboma. Il peut pas parler mais ba fanatique ni ba lobby na place na ye. Donc Gims a sili. A sili. Jour comme mekana artiste mo congolais bonzon c'est le cas que ba warrior ba sili so kuno kokaka pona minicho Gims a mata miniature na ngai ay loko yeso mlanga na mata miniature na ya Lewis umlanga na mata miniature na Niska tona Naza tona Keblak mais na Gims ba mati so miniature moko ngana Gims miniature to vide a petit muka maîtrisable neti Martin ba kole pona yo c'est fini mais blo nozo tongana warrior moko to ya. Tout ça pour ça va déstabiliser yo, va déstabiliser yo. Toko selo campagne na mabeba client ba ndoko tate okolela. Ali bozo yape presa lingi ma finga te. Poza linga ma finga te na linga ba finga tous les jours. Na linga ba finga na mwasi na ye. Nan? Qui? Na linga ba finga ki ba finga na mwasi ne ki? So bokende bokende bino. Bo so ba conseil pour la ati. Yango vidéo o bo mo lezo circuler. Eza vidéo ya kala. Ba commentaire bozo kuta na kati ce sont des commentaires de Gaulois. Ba tout nous to attaquer bango bakoka pression na bisoté. Surtout bandi ko attaquer avec pression. Ba comme akoya siko ba commentaire ke to lembi mafinga po ba lembaka, ba lembi guerre. Ba na posa sko fali abi sa mot d'ordre to tika po ba pema. Te bango bien malobe sila bango avant. Ba tout ba luka guerre na ba warrior. Ba tout ba luka guerre na biso. Ba tout ba luka guerre na biso ba changer stratégie to leka bona malobe sila bango avant biso malobe sila ka bango surtout leki bona maloba ba sala ni ba changer stratégie ba kena ba commentaire ba se déguiser le ba warrior to lembi pena mafinga ba pekisa bango ba kata bango fali kata bango avant ce que zaka bongo chose que ba commenter bongo c'est que ba lembi guerre ba komo ka pema ke ba komo na posa cesser les faits ke ba pekisa bango ba kata sko to ba pekisa biso wana ebzo da to peli siko milimo telemi bango sko ba lembi so tali Marlène malobe sili na be mission pour on ça l'émission lundi mardi mercredi jeudi malobe sili ba Marlène analyse malobe sili bango ba komo répéter les kamo 2 fois 3 fois date yo ko émission liboso so ne ba za ba za ya ko katana allez ba komo changer sko tout sa vidéo et dit ba date ya kala po bango ba yo kasoni ba komo sani ba misi ba vidéo kala ke fallait lo ba ki so zo finga eza pona bino moko wana stratégie na bango po ba pekse so to kata ba kena kishinjo peut-être a poster biso yo so tona po elembisa biso to tika po ba pema ba ko moto kilo ba ko moto to Betty Gims taka nena bana ko saba guerre ya pete na sali na victime saka guerre à Maître Gims
depuis na banda ko sala ba guerre ya fali guerre ya pété on a bête ngo dada mbang bang yaka guerre à Maître Gims faux guerre to bête mbang bang wa kei do guerre mo boye azo luka guerre lo kwa muta puissant akute na balé tout puissant to tient à genoux nie ayena ba bolole na boko beta stade te to fuka misi bango peto beta stade on a tous les deux kitoko donc l'équipe no boko so bo continuer ko finga boko fali so bat no ba continuer ko finga o beta stade on a te wana ba banga to memi bon te malikolo fali pekisa batu na yo fali boko mo benga tina sule kauka na bo bengi te boki moto chauffement na bo bengi te bo bengi ti sule kauka pe na vidéo na uti da ko benga sule lobi ayebi binote papa falo enregistrer tant qu'il enregistrer mes zate manike o tiko finga te o koseli sule makambu o sule lobi o mena biloko makasi lokuta neto yebeli sule kauka na ndenge ba to ko enregistrer batu akoko ko loba likamba bongo te o koseli sule kauka makambu neto yebeli sule kauka ayebi ke ba enregistrer ka bango na ba téléphone jamais sule ko loba ke bobo nzola ni lokuta o manike mela babiloko ne lokuta o koseli sule makambo po sule ko loba bongo te ayebi ke ko enregistrer ye manike o buni la prise jamais sule ko loba bongo Video Fortune News Leader News jamais bo tu ko kosela sule yo bobo nzola ni pesa so enregistrement oyo sule na sule kauka bimisi la biso enregistrement wana oto ndima ke sole na sule kauka bimisi la biso enregistrement wana ezate teba mwike boyaki la lo yenge ba Marlène bokase bo bangonde ba makamba puissant boyaki na lo yenge to attaquer bino contre attaque bokokite okomi ofali soko pexi batu na ote okobeta stade de France te to eto contredire bino ke to peut te confirmer ke to ko beta to tchebino en défi bomoni ke bokokite e komi o to bengi sule lobi manike melaka biloko makasi lokuta ape manike otika pe fali te autika te boyaki na loyenge boyaki na tembe boko suka se na tembe botumboli bana Congo yebake boko suka oui biso bébé black naka na poto na poto différence ya ngana yo ngana aka na poto papier to kena na lilita te naza na poto sans papier to respirer mu pepe moko to za na poto to lia biloko moko to la na climat moko sans papier na papier tozo partager biloko moko eloko ezo muto kena na lilita azati na sans papier na papier na mona ta différence na ngote to biso tout to aka na poto to bima place moko to lia place moko to kende hôpital moko biso tout to na kata poto eloko changer zate to la mbetu to lia fufu moko semul moko mateka moko do toza biso tout bien biso tout to bien na sans papier na papier biso tout na kata poto so to beli biso tout ambulance moko traitement moko kolia moko na sans papier na papier bata ba sans papier kutu basala dépense ko leka donc jalousie na sans mutoza na pota 10 ans sans papier on vivre na poto azaka bien tozaka na poto mutaya na mukanda zati biso tout mutaya na mukanda na poto zati vena tout aya bonga pasa démarche sur papier na sans papier na papier biso tout na poto zuwa to sito kota bo mata bo kita to zana bino na kata poto to sito kota yo bobo nzolani muto kangamani ki azati surtout yo bobo nzolani pona peso omoni ndena kabo no zela ba photo moi suno muta rassurer nga continue de lango lelo non c'est ba photo moi suno kota oyo ka chaleur
oyo omoni o Gims oyoka yo yoka ngo famille ofandika na ndako siko belle famille bengo ke ba poster biso kuna na ko poster mama ya mwasi na yo bandeko ya mwasi na yo yo fo belle famille de bengo na téléphone ba pourquoi o kota ki ba kamba musique est-ce que talaki yo faut na mwasi bo la séparation du corps moi ça on na se yo la na mbeto ou bien yo na mbeto yo na se mwasi na mbeto no va no un moment où il y a discussion na ndako bo ndo lala na te Bobo Nzolani on no sala mwasi na belle famille mwasi na personne to teta banda un mois pendant un mois ako personne to te bo modèle na finge la mwasi na yo modèle na mata miniature modèle na finge la belle famille na yo belle famille de ko bengo na téléphone parce que depuis quand on comme musicien depuis quand on comme on comme musicien depuis quand on comme petit à Gims mukolo yo comme petit à Gims na ko rabaisser o comme na ramona biso tuna kofi o yebisao soki kutu kofi awa le karate bongo yo Bobo Nzolani o leka tuna kofi ne to sala Cindy mutolo kama bumangombe tuna kofi ndenge kovo Cindy na makodi ya mapalata to pakole mafuta mbile na kovo ndenge to che makasa maya makasa pai na makodi hawa tuna Cindy ala sonde kofi longola ka perika kama ka mutu makodi lokola balo ezaka babete na kati ya Teresa ba dam pembe noir so yuko kofi to memeli kolo bongo yo Bobo Nzolani soki ye moko tu Gims mbunju lokola entre parenthèses je ferme la parenthèse soki ye moko Gims mbunju lokola parenthèse lokola makolo arqué ndenge mutu neza na mbunju miso kota na kati lokola maduso serso awa le kite bongo yo Bobo Nzolani okolika mwasi no kande mutu toko simba mabele ya mwasi na yo kingo miso elongi toko simba belle famille na yo po yo foto so pasi koleka yo il faut mwasi na yo belle famille na yo okokate tango koka pasi eleki Bobo Nzolani tango mona peke okomi na suka ekolapiso makama ba musicien ko yati ekolapisa yo oyakate ya mwa zoba na mwa suna zaki zengi mwa sa Bobo Nzolani yo mama mukolo boy comment mwa so tika mobala ko ma musique a musicien te et puis osa ba vidéo ba otina ba Bobo Nzolani loko sa posto ko ma tiktoker ba partage ka ba vidéo na ba page elenga likambo ngo siko e bandi elenge likambo yo luka ki ba tchako na ba miniature Bobo Nzolani elenge likambo yo sela ba video oza mutu a Gims to leliso belle famille biso to touche a place oyoka pasi o bando benga allo o bengo allo mama mwasi o benga yo puko sambusi biso boy papa Bobo to sali o nini onde kwa mwasi na yo ezala bala te kutu na recherche sur la zuka bande comme moi si na yo no luka ba o baza ba marié pona bombelo pa na belle famille bien soki ka nde comme moi si na za marié na matise minati na mobile na ye côté na ke no toucher le Bobo Nzolani okokoko lala te o lala te kaka soki nde comme moi si no surtout soka za ka marié na chena na mwasi na ye sosa mwasi na chena na mobile ni sosa mobile na chena mwasi ni ba mati minyati na fingi bango po bango fo ba bendo makutu bango ne fo ba bendo matodo yo belle famille fe bendo makutu yo no vandi so oko liate mwasi ko panjiro makolo te po modena ko fingi la mwasi na yo yeba na poto so apesi photo apesa na dossier ya mère ba ko bimisa vie privée ya mère avant comme na mwasi na yo toko tangele ba ex na nyonso tant to poster photo bato ba ebi mwasi no avant comme mwasi na yo ba ko bisa vie na ye depuis ki chasse ti poto ba ex na nyonso donc vine ko bima depuis ba diverger ti place comme mwasi na yo oko kangote olo bomba réputation mwasi na yo o ma réputation na yo oye komi tika Bobo Nzolani mwasi na yo mibali nyonso balala na vie bo miniature vie na ye ko bima lo kwa via saratola yebi bisote toko matisa vine lo kwa via saratola toko sambuisa mwasi na yo na niveau moko na mwasi na koko lies yo mwasi na osa mois pesa ko nzoto te comme ça eko lapiso makamba ba musicien ko yakate imbécile ta manette lo kwa le bubu diouf manette lo kwa ba sous-marin
et le loka mutazaki na problème banda tongo tibuto comme ta liete le loka mutana problème nyonganda ko imbécile et le ngabi loka ba wesangaba oza pembe moza mayele lokwa kizengi mongole taba douce mandef loka ndundu akati mandefu biate zoba bobo njolani ta munoko et le belipo yebi ko lobate loka mwana maternel yo toko sepelisa yo ngaka mère mutu da assurer ngoti nga futa mwasi na yo et ko lapisa ma kama musicien et puis toko beta conscient wana yo toko lakso ke zola nezo ko apesi batandela bilamba et loka ba sizo ba métier so ko c'est la mutu kiritage toko lakiso yo to solo kiritage na télé moi je no fa lela toko bisa passer ya mère passer à madame Kokota de place au la pasiko bien au sepla bisote otuna kite chozo yawana zo yawa ti yozo yawana je me demande o yawa tu vas lire l'air en tout cas va voir yo vidéo wana ozo circuler eza vidéo ya kala on a battu besoin comprendre eza vidéo ya kala deuxièmement toza na toujours d'attaque dès toza ko attaquer motivation boso m'a ba billet achetez vos billets na troisième date s'il vous plaît donc pour ça deuxième sold out rapide tu na mais kalaté toi dans janvier tu na 4 mois donc ba billet wana etikali na deuxième date tout somba billet bosomba ba billet na deuxième date wana achetez vos billets pour la deuxième date wana tout ça la plein sold out tout beta bango toro premier jour sold out deuxième jour sold out tebi capacité ba warrior tebi capacité à papu na biso tebi ndenge to lingaka papu na mouvre alors achetez vos billets ko tikela ko mutu tante marketing ebele attaque ebele to sauve ba billet belé marketing ebele attaque ezale belé ba billet pe ebele tozo swana to so ba billet tozo swana to ki na sold out tozo swana tozo ko expliquer bon qui est papu c'est ça pour na côté attaque bola na nopongi attaque eza ekozala kati suka makamano zaka o fallait pexi bo ko finga na minicho ezati bola ça papa peut-être que trop c'est trop papa tozo na so na posa makamwana si côté tous les warriors to esi bina papa ke na minicho na so na posa makamwana te pe ki sa to na besoin na ngoti toza debout makampa to sa letali été pour to ba membre bureau na été to sa biso ka ba fanatique donc ba pexa fanatique pe loko te ba pexa héros makambo ba finga te toza na besoin na ngoti to na besoin na ngoti ba pexa pe fanatique kambalinga salate c'est ça donc na ba live na bino to attaquer bango comme il faut to benga na munguna de to lapisi gims bebo sepelite de to commissaire papier génique papa niatie na makolo bo sepelite gims de to beti rando toro ke fallait niatie na makolo la bani pa biso to makasi to niatie to beti toro mais non fallait ça sombo batu batomboki obi na tali vidéo moi posa Tony non bi toza pa nakanda de to lapisi gims sa silibo to sepelite de to pousa ka fali pousa na so meki fali to zongi so sima so meki fali to sepelite to beti gims toro azu ba fanya faire gola azu ba fana kofi ba fan baza stable ba fan o bazanga ba leader ba pesa bango posa ndeti ba gaulois to chebino atakate ti boye komi koti sabino moko bo même pas na stade de France bien na bino moko to boko 600 ngote ba bien na bino teleme bino wana bo tekate trésor congolais mun ko sali passe na ko lo bano chaque jour qui acheter vos billets bo ça même pas na capacité de tenir sa place bo beta mais bo ça tout la makamba fali matin midi soir makamba fali mes chéris ti boko ta makamba fali bongo biso to beta double stade de France place bino bo beta na fali beta ngo kala et puis amu ke makasi neni bo bunda bo ça sold out beaucoup de bafana gims parce que bon leader le quoi fallait fallait pour pas leader
azaka ye moko leader bona leader lo kwa falite comme ça no maboma bo liba leader no bosa makamlo kwa fali osalate bona reta taka leader na bina lati vareza kala donc bo sola kuna to koti sibina makambo te boyo sanini bino boza stable ba fana faire na ba fana kofi boza na place okende te boke ba fana games ne to beti games toro boyo to sai bino mabe obi games place à vanja lobi elo ni etindenga games azuli boma juna azuli boma te boluka makambu bozu lumbe leki lumbe bozu la voix puissante en fait et tumbi bino pena maintenant games passe à vandi à la pifali ameka na eba buba à la pifali avec na congolais zandoki niveau ba epetelemi Blondie merci beaucoup niveau ba epetelemi MK merci Yemo pena comprendre que Joyo ana ba fanatique panel les hommes m'attaquent wakati les va foula games oki makambo faire za yoka pona minute il fallait un adversaire na Congo te ti games a bendé na France ba sa polémique games a posa fallait foulaye bo games to foulio ozena posa fali poupa a foulayo to foulio to betio toro entre tape to foulio ba moko posa makambo te parce que c'est là biso après Stade de France place pour comprendre surtout za banani ndesi to botolo kiti bongo to sendeni mais à chacun son tour chez le coiffeur monsieur il fallait botolo kiti bongo à s'imposer dans France la grâce tout ça ce qu'on est on est au betio toro tout pour moi on a salité il y a dans l'obéla qui on a salité na ko fande les trotter muta mine pola bon toto promo moi mobile na âge na mine jaune toto promo bino mona teka uta village muta na mine jaune bona se ana vraiment brosser muta na brosse à dents mazana na poto ana brosse à dents toto promo ana mine pola tata mukolbo mandefa pembe mais mine pola ana vraiment brosse à dents dentifrice ana poto mais à côté ligne dentifrice à somba atembika kolia fufu a brosse à noter ana mwasi ya malonga te ali bumu salite mapekas na mona keka mulunge sola kifunda bilamba nesi tonto promo penzanga na vandi le Antoine ko sekate ngapa na vandi na zitana nga ndena on nyata maître Gims na do nyata tonto promo boko na ba reva diamba ti bon bazana leader a diamba yepe diamba baba bata ba diamba ti ngana ko reve diamba na vie toto promo na âge na ye ebine baso ba brosse à dents mine pola mine jaune et kama biloka pembe na ba coin na poto ya mona poto ana mine jaune mine kama biloka ba pembe lolemo pembe loka mutameli milk lolemo salité so zolo basola munokoti na TV omona ke muto ha mulunga bi même pas parfait a solo aloka kifunda bilamba salité mutabonga lobana masebe na ba coin munoko ngapa na zita na ngana so na mutu lokwa tonton promo sale garçon masasamba no minu so zana je sais ma sasamba sama ko le commandeni et comme pembe ye mu elombe cc afinga fali na page à supprimer pourquoi bato surtout fula bango trop longtemps te surtout pour moi so afingi a lo bela ferrit yo da so nyati fer relé kit nga so na kofi ngana redikara kofi na sindi na redike maître Gims na ke kitana niveau tonton promo surtout tonton promo le bimambo na nyati ferrit na bololo ya komole nana trésor congolo wakutenga na kenda ku salité semba eloko asala ofutela ngo sarata nga finga nga fali tala moma futeli yango bato tout bakota na ligne ya fali ya vie privée fala lo baba ofuta ngo tôt tard Sarah finga fali quand Sarah afinga nana ketchup quand Sarah tola par exemple musubo ke na musika te bomo na ngoka na TV awa par exemple musubo boke na ngo trop loin te bomo na ngoka na TV Sarah finga nana ketchup quand
akosela na ketchup makambo kan abenga banduma na Brazzaville ya makiona o ba yokana po ba salir image na Nana Ketchup kan kala apanza famille ya Fally kan soki lelo ba keina wana ba koma pe lelo na papa na bango mbutu c'est Saratola mais tanga finga Fally tanga finga Nana Ketchup tanga kosela tu makambo lelo na 2001 a fouti yango na 2026 cela veut dire il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et puis, dans Moutoyo, à saluer l'autre côté. Moi, je suis un rambo. Donc, on a ce droit de attaquer les tolingi. On l'a kelangé zwangati. Parce que, à moté, mamabe. D'être viera monga na bandaye mabete. Ya bandaye mabe po monga na komo kumisa Fally. Ya lingaka ba kumise Fally te. Tant mon yo comme ça fallait nga bana ba problème na sota 12 na niata siko ke na obangote trop c'est tout asena nga des messages na ke matadi anyata des messages anzela siko mutulo kwa tonton pour moi lo kwa Saratola Sarah na 2001 asena Nana Ketchup campagne de déstabilisation ya ko déstabiliser na monde entier ke Nana Zandumba azwa même audace ya ko s'appelle à lokuta ba yokani abengi bat na Brazzaville na appel à lokuta pour ba confirmer makambo ya zolo ba keza solo tout ça qui campagne na mensonge 2001 afingi Fally afinga bana ya Fally wa botana Nana tsuki 2021 na 2021 Sarah déjà kenda akota na kati ndako ya Fally a manqué Fally respect. Merci beaucoup. Mais le long à 2026, Sarah foutu les pots cassés. Parce que Fally, a sala kaye ma bête. Fally, a tiré la koye ba Sarate. Mais Nana Ketchup, a kota Sarah na kata lopang na bango, soka fundi ke suki, pas sana na ebite. Pobabi abanako kene ko fundi ka suki. Soit kenda ko kanga suki, soit kenda ni ndek Sarah kota na kata lopang na Nana Ketchup na ebite. Mais mutasala et l'autre côté, na 2021, Sarah tala mbongo, atala intérêt à célébrité. A comme un célèbre en fait, abina obimila kana kombo Fally. Azara ocha kabelo te et l'autre côté a gagné ko cha suki na kombo Fally. A che kabelo na kombo Fally. Azunda kuna kombo Fally. Asumi mutuka na kombo Fally. Ne sotona na 2021 zaki bien. Mais tala nzambe na tika ata, Sarah fouti yango na 2026. Na 2026, ça a déstabilisé. De 2025, la fin. Tu 2026, Sarah a déstabilisé. La vie des couples, la vie familiale, la vie na yemoko. Vie des couples, ezo kende mbilinga, na Diego, moi na ya bimi, abandi ko attaquer na TV. Donc, a comme le quoi moutalinga kufa. Alors ça la vidéo, souke maboko boti bana likolo le quoi souke ba fongola. Mandefu koto e bimi. Akataki ame awa mandefu e telemi. Dépassé. Mwana na yemo kwa eko sale contre-attaque. Kande ya lingaki ba keina basala contre-attaque na papa na bango. Ya yesko mwana pena bimi madesipe eko sale contre-attaque na télé. Contre-attaque also ana propre fils na yemoko. Also ana vérité à vie na ye. Nenga bota na papa lycée lianza mata a nenga lala na papa bota ye vile nyo c'est ça qui caché bimi aza déstabilisé ye wanati aya sunda yaka mwambula vérité ko vendre na ba vie ya batu mundira ça na passé ya bien njoka ye mo ça na passé sombre passé ya salité mais so mo so to lingi 2-3 mibalo bengi so bandumba o matisi so na miniature o vendeli biso na panel bandumba oyo akeko linga mobala batu njoka yemo kalala na papa botiye mwasi ya liyanza kenda kolambela liyanza noko liyanzi na ndako mwasi ya sudiata atata masuna baninga basi aboti na kakamada papa ne papa lycée azui mwana akeko tika papa Serrano chauffeur à grand car asala ka boma Kishasa akeko buaka bana baba tata na bango azui mwana akeko bota na evande kuluna akata batu machette na barumbu akanga ba fazer kuluna abwaka bana mapasa
aboti 5 enfants abwaki 3 tika na de aboti na rizi ya gola mwana na suka vimo mo ana via mabe akolino yana mobala a violer a déverger makabona yeti na 16 ans papa a récupéré na Kishasa alala na papa na ye papa na kena kotiketi na répétition et pas noko liandi bazo soa na papa lokwa mwasi na mobile papa lalio ye liboso lalio kamada papa botisio ozu mwana ke koboka na boma muke oyo yibisu mwana osalibo OK bakati o ba trompe. Ça c'est quelle vie? Osali ki bombana na maman na au propre olali ne mobali moko bake okato ba trompa mwana bata mede ochezemi obomisi papa ya mede ozu elamba mede okato me pa ngango belisa mede liboma. Vie salité, passé salité, au film mon côté internet, on a passé le quoi Sarah. Mais avant d'avoir la vérité, à soit atteint au côté de la famille a fallu. Sarah y'a que soit nate. Soit na ko liandi na ndimayo. So za mwasi, na mabelo na banduta wana. Bima so na ko liandi na ndimao. Na mobile no Diego wana so quoi brosse à dents. Mobile no Diego ça long quoi brosse à dents. Na mobile no Diego wana. Makolomile lo la kombo mobali no Diego ça lo kombo lo pango obi me bo swanati Diego tala mutu osala ko la nzeta kokoti di kolonde ba suki no tema lo ka ba suki a kokoti sala bo sala test ADN na mwanati bokoki Sarah mwambula vérité ya ko le ba vie na so totala wuti biso a vie na so exposa tande loko yo bomba nyoso exposa yo yo ko sike so nde papa na zaka ko lala yo no zaka ko lamba pa no ko lianzi yaka noko lianzi ka moko mo lebela ba mama ndo banako ke ko lamba na ndaku na ye zoba mwasi tala Diego ça la brosse à dents tala longa Diego na mili lo kam to sa publicité Flodan mutu mwa ko gango baba via batu wana mobala malonga te na ndaku Diego lo kolote panzite kingote ka mutu munene mutulo ka mupikwa pondu tala mutu munene Diego ta mwanzoto lokwa kwanga basakata Diego no wana mutulo ka mupikwa pondu mwanzoto ngo lokwa kwanga basakata mbesi neni ya mamusu Diego tufi na yo tala couper mabelo kwa Gypsy Celestone tala couper mu pepe couper munene makolomike mu pepe kota ko tili kolo yuza na ta ventilateur te mu pepe kota ko nyoso zo mata Mupepe kaino pa yo ata mbule zo yeba ngo dana se mupepe kota ko tina se zo la so kekene olonga blama singa mbule zo ya po kupene munene mupepe kota ko na se mbesi no Diego tu fina onyama bembe no kufa mobile no Diego na mwa no kipinde so la kopo ane munene ya blebe munene bateka na kisasa imbécile yo sa yo lo barabanani yo yako bima yako swanati ta mutu munene ko kopo nyama zobanya yako bimoso na batwa oki yaka mabele banduta mabele kweti na mutolo ta mabele nyama mabele minelo kwa mbisa libundu ta mabele kwa mabundu mabele minelo kwa mabundu mibale bache wana ta mabele minene joto poto nyame imbécile ta mutu minelo kwa machine à galette wa sela na bambabola machine à galette ya makala mutu kwa machine à galette makala ta mutu mune mutu epanza kwa machine à galette et bembe no kufa nyama mwambula vérité matama kilo comme to mimisi kisangala zoba yako so na batu a olembi yo mo sabo zui yo mto so mobali Diego wa peche so makelele Diego pe mobile yo ka sa Diego wa mobile yo ka sa batu kipa kote mutala go Diego mutozo en internet asate Diego babundela wa aga so sangote na ngwa bundela yi nangwa lulai Diego aga so sango Diego atikala koza aga so sango ata mukete muta bundela ya zate mutaza elonglo kwa 0 to kene wapi Diego na elonglo kwa 0 azaku tu Mario na ageno Mario mapumbu solo Diego mapeka tellement peka Diego mikia mapeka nje gratana Diego swanati bibisa Diego boyo swanati mapeka Diego lokwa mwa gratana mo tana mo lipeka na ko buko ngona seconde te long mabe Diego ko beta mutu di kofi asoma boko nje misili
moi liboko ne zonga boloka makofa misili bimisa Diego no anati yo no finga batu yaka la vérité ba via batu yo be yaka la vérité vina oti yaka la vérité vina yo saratola zanna no ka fia mafuta yo saratola osa forme loko ba fia mafuta utaka ba kongo imbécile no nyama ta mutu mune longi mune loka likalunga ma famille elongi mune loka likalunga bakangela bambika ni banguba poso elonga munene zakolo kwa kikalunga nguba poso imbécile ta minu nyame bembe na yo ba kikilo kwa machicha céleri tufu no nyama ta minu ta basugilo wa ndembi yako sona na batwati moi ça salité ma peka salité ndumba mo lasso motakala mokili mobimba batu tu balala yo noko lianza matiro bina panela lala mokili mobimbe lala yo moi ça sans valeur batu tu balia pendant matango asimbi atiki yo ba vina biso yo so mobile lokwa vina ngate yo so bimana muta bien ta mibale no nde ba obima noko lianza asimba atika pendant matanga yo obane ko kambe noko lianza yo kamela ka mibali ta mutu kisimbi mutu kilo tala mutu basaka étouffé so avandi ta mabelo comme bundu ozi mwana na kipinde so kwa balo ba fini wana kipindi mwana na suka wana ayi ba ke longi finane longi fatigué et longi ba fonctionnaire à l'état ba futi ba ngote tele longi mwana lokole ba fonctionnaire à l'état ba futi ba ngote longi ba tata palu mwana mukene longi ba tata palu oki obota mwana ni longi ba tata palu loka ba parlementaire debout atema na limete mwana mukie ne longi ba parlementaire debout yo somna jeune fini na bota mwana ane longi ba parlementaire debout na limete ka mwana noti mwana longi la PMI tala longi mwana loka imbécile zoba nyama yaka ne ati yako ba via bata mwabula vérité siko jaeli tanga soko ebemba mama na osara mbanda mama zoba moi sebi mobala chaka ezemite bota salité masoko mai ateka bilamba misato auti china ina 3 bilamba azanga fond merci neneya taba god minene loka mama mibimba ba god minene loka ba boke nkamba imbécile nyama yo sara yakati yo ba vérité batu yako lo bata mutu mulai na sima mutu di kosi mutu nyosa mupanzi mulai lo kwa city train zoba yako so na bato ati pauvre mo boisa la ville azo boule vi mo boisa na ngote pauvre femme nyama lokuta la ville mo bimba osata na boutique te lo côté immeuble zanga wese sola nieti na se immeuble no muta kota kana couloir sola nie zanga courant na couloir moi ça salité cha ba rideau 5 ans immeuble zanga wese na kenda kuna zanga pasa ko suba couloir solanier molili faut faire sa torche à téléphone no poleka na vana na ville au wapi na ndaka poa zoba taba kaleso minene nyama yo susu yako ba vérité avec batwa okimi yo mutaka na masola ba via batu to zana yo obaki janvier ngano to na guerre kokima te to sito kota ki janvier tam suzo nimba bola musela ngai boye to na janvier bola musela nga sara boye bisi da to kota ki janvier azo nimba albaki guerre ya ngana na janvier o mwande pede no wono cha motema yo ne seke okangisa pede na Kinshasa okangisa ye nazo 0 na janvier o meto yo poussa rando nga pe na o se réserver ngana mama na maîtresse na rando na bimisa mitraite nyoso te na ebi ke rando mususu yeze ya makasi na zano mobimba na ba audio basi na yo na mutu no ya pede pesa confiance okolela zoba imbécile Sarah zanani Sarah moi ça kala aloka ba pomade ba auto zo pa la pomade du soleil Sarah moi ça kala Sarah za antiquité ya mukoloti eloke ya mukola na za mo adoke ba mboka ba bwende banini ay ya mukola kabata mututa vie passée na ma mo bimba moi ça papa bango la femme veuve akufela par lycéen moi ça salité loka pomade du soleil eloka bani defrisa IB imbécile moi ça kalasira ba IB mafuta ba GG extra clair zoba yaka bimisa Diego no wana so kwa suppositoire yaka na suppositoire na yo Diego zo kwa suppositoire yaka na ye
imbécile mwana na munene azoko apote sila kate mwana na munene azoko apote sila kate azoko la bibo na tia ichole atoboka ero mwana na munene wana bibo wana na tia ichole ero atoboka na tia vix matalantum ebeli se liboma mwana loko bibo na ko lukele matalantum na ko pakole place na toboka ti yebinga te bimisa mataratum bimisa bibo na wana na tia ichole na tia mataratum o mande mwana ko toboka siko mwana mama tama bele minene mwana mukena mabelo ka mama bakenda kalo metela démarche atika tolo no so libanda si yepe su madesi ebite yepe madesi mwana yo lakisanga mwana zo kwa kifunde blamba salte mwana no wana zo kwa anana mwana muke azalo kwa paipa eteli na nzete ninge kwe panzira tala mwana mubaye banaka te tala mutu munene kingo munene maboko minene mwana muke azana deku ekangama tala kingo deku élargi tala kingo munene azana deku bois traité loko te mais deku les coups jumeaux mwana na mobale azana les coups jumeaux mikwa kumi bale sangana mwana muke na les deku les coups jumeaux yaka yo elombe sese okimi biso yo elombe sese yo nteka ba via batu ba vina biso na bofinga ya sika ezalaka te mais yo ozu ya sika Sarah Diego mobali yongo tangsa biso Diego mtazalo kwa ngadia dia lokwa likasu ayeba na te azalo kwa ngadia dia lokwa mwa likasu moko boye donc yevo apesa mbota likasu azalo kwa mwa likasu lokwa mwa ngadia dia moko boye lokwa mwa nzeta kita mata na mona ata forme na ete yako finga bisoti okay mama Sarah okay yako finga biso yo lombe sese lobi na mati senoko lianzi omondo beli liboma Omondo bele liboma na matisi X na ona na panel abinanga beto magoda nande obano ya tiba 6h olambela kena mbongo na yo moko etula oyo obenga biso bandumba yo banda kopa kobokola bapasha tongo ozuno Diego kotise ki Mario na ndaku na yo Diego Mario muteki bilokos sel jeune fille même mobali poto yo o sel mobali ba démarche memi poto etula Pro Max moi c'est tula o même mobali poto na mbongo na yo moko kizengi sele tula yo o kamela papa lianza boya o kamela Rigi agola aboya o kotisa ka mibali ki Mario moi ça papa na bango moi ça camarade su ya papa na bango moi ça grand frère na ye moi ça na passé sombre yo Diego bembe non nyamoso ka musomba yo Diego tel longi mabe mutu mune miso kota na kati tel longi mikuwa loko squelette elo loko masque ba fantomas tout fino nyama lui définesse yo Diego tala couper mune loko Gypse Célestin na bana primaire bembe no elo longi mabe loko mwana lati na bona na katezo ngela musika tala makodia tala matokolo tala mikuwa la miso nyama elo loko miso loko bakata ne kate tala miso musika loko mwana mkiwa tie pipi na miso tala miso dinda na kati nyama tout fino miso libulu e bembe no nyama munoko nje pau tale longi mabe muta zanga matama vidi tala muta zana manka matama ni longi matama manka elongi zanga matama emezaka na mikuwa tala mikuwa nyama mbeso kama basali chirurgie bakoti se ba plastique na mikuwa tala mikuwa nyama tokolo Diego matokolo loka matokolo mbisi tala matokolo ni longi imbécile elongi madusu madofolo tala longi madofolo o imbécile no nyama tala longi mabe yaka yo Diego yaka yo Sarah okoya boke loko yebise ke tokoti da janvier alobaki oya na janvier boke loko yebise tam sous ça sous les émotions aya toi na janvier baki guerre na janvier akoya na janvier comme ça te janvier si la kabo to soinité tout ça qui rendez-vous to soin na janvier to l'exit da ba fait to soina Diego ngai papa obenge papa Diego poani Diego obenge papa Diego mutaka kwa pochette linette Diego wapi Diego mnasema kwa ebonga Diego obenge papa Diego wapi mnasema kwa ebonga lokola chaise lokola kiti mabaya papa bataka pembeni na nzeta la pongi Diego wapi mnasema kwa diemba Diego wapi sia Diego wapi mzo kwa singa silikoti Diego mona ka Diego mutu Diego zo kwa singa silikoti tala singa lokwa singa Coca-Cola lokwa singa silikoti Diego wapi
On se le bonga wana. Donc moi la ke mutu. Vous avez chaise longue. Eh, basara bana ba goût sauvage, hein? Diego pe mobile. Diego o wapi. Eh, basi bo toule. Pa Diego, papa Diego wapi. Diego o yo bien ke papa na ngana ba na parti no bien ke pa Diego, na parti ninyo. Wana mwana Diego to papa Diego. Mwana mukolo bonga sana santé te, po ezati. Asala kola mutazo kufa lobi. Papa bina banjo bing. Bye. Ah, you po binga kaya ba banjo live. Ah, na yambeka. Bye. Podi na yambe we. 30 minutes à solo donc ça sert à rien à continuer en aïe. Yopi, m'ta la live. Ah. Ça y a un peu comme un boomerang, il bat la pamba Paolo. Oh, tombera pas ma yao, eh. Paolo. Oh, tombera pas ma yao, eh. C'est zongiye, à comment Lucas zongelo, mais il y a quelque chose, je vais essayer bébé dans mon thème. Et puis je te dirais, biso bateau to koli samba maman, toza forgé na niveau moko, t'as pas idée. T'as pas idée, parce que, aux la sans affection, il y a maman, aux affronter, bah, comme